ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Martin Bakola alobi ke akangi bilongi ya batu nyonso baza kofinga ye. Alors mukola koya Kinshasa akoluka fan moko po abeta bango. Martin Bakola na niveau wana akoki kosenga 100 000 euros te. Na 2023 net worth ya Martin Bakola ezali 3 millions de dollars. Martin Bakola azali mobola te. Komo abundaki na Tony Yoka epesi mbongo ebele. Surtout abundaki na Carlos Takam de pesi mbongo ebele. Mais eloko moko na ekobeta sete Martin Bakola azo vivre lokola mukongo. Martin Bakola boza komona ye atikala kozala champion te. Martin Bakola atikala na kozwa ceinture moko te na boxe ou eza reconnu. Bonsoir, bonjour, balan émission Chaotech. Chaotech eza émission na bino o elekaka na ASTV Media na YouTube. Et puis elekaka na Congo na ASTV Télévision na TNT Bluesat. Chaotech eza émission ya batu balobaka lingala, bamouri ya box, o balobaka lingala, bavandaka na Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, et puis Angola, pe bamboka nyonso oyo batu balobaka lingala. Yango, toyaka na émission pour nous expliquer monde, ya box, ya poids lourd, poids léger, lourd léger, poids moyen, tu expliquera nyonso po na kolongola batembe ba équivoque oyo ba congolais ebele ba yebaka te. Chaotech aide batu mingi na Congo pona koyeba ba vérité ya makambo ya box, toza ba fanatique ebele oyo ba komela biso a partir ya Congo Kinshasa kotuna biso makambo ya box. Po toza ba expert na monde ya box, attaque ancien boxeur, attaque manager, promoteur na monde ya box ya Angleterre. Émission ya lelo tokolobela makambo etali Martin Bakola, polémique ezali na toile. Émission ya lelo tokolobela sur Martin Bakola. Martin Bakola asengi 100 000 euros ba aider epesi polémique na monde ya réseaux sociaux. Kaka ndenge esalaki liboso ya 100 000 yango tokolobela lelo. Pe Martin Bakola afingi ba fanatique na ye, alobeli ba fanatique ne mabe, yango tokolobela ngo lelo awa na émission ya Chaotech esalamika spécial 100 000 euros ya Martin Bakola. Na ko expliquer pe makambo etali ba ranking o Martin Bakola alobeli akomi WBA o na français to bien na WA numéro 1 à ranking, tokolobelango awa lelo na émission na bino Chaotech. Chaotech. Émission topesango Chaotech parce que elle a kisi chaos technique. N'anglais babenga ngo tikeo. Donc soki muto apundi combat, arbitre akati combat, to ba entraîneur babwaki éponge, yango babenga ngo tikeo, technical knockout n'anglais. Yango topesa comme émission Chaotech na français donc chaos technique. Toza na chaos ezali ya chaos beti mutu chaos apoi alali ya telemite ba compter tina 10. Toza pe na chaos technique o ezali chaos moko technique ou bien arbitre kati ou bien ba juge ba boaki éponge ba entraîneur ba boaki éponge yango ba benga ngo chaos technique na anglais technical knockout. Tozonga mwa muke boyebi bino nyonso Martin Bakola asengaki 100 000 $ na mikolo elekaki gouvernement soutenir ye nasalaki be mission sur yango koyebisa batu vérité ya monde ya box bawa batala te
soko notala ba émission na biso ya box a na YouTube na As TV Media kende na playlist luka playlist na likolo place bakomi Chaotech okomona ba émission na biso nyonso tu ya box tosalaka wana otala pona oyeba box sopoza muri ya box te olingi ozaka na susu yeba box a partir awa okoyeba monde ya box ndenge nini ezali koleka. Martin Bakole ndenge nalobi mwa tozonga esu makambo ya 100 000 te makambo ya 100 000 $ to makambo ya mbongo ya Martin Bakole kosenga soki ezalaki na bamboka lokola Angleterre makambo ayeleka mbe Martin Bakole asi asambwa mabe mbe basi batie na bajournaux mbe basi bakritika ye. Heureusement makambo Martin Bakole asalaka elekaka mingi na lingala ezalaka makambo na biso bakongolais nde topolemikaka nango. Mais il y a 100 000 $ elekaki na persite Jeune Afrique alobelaki yango atitraki kutu na Jeune Afrique le vrai faux combat de boxe et les 100 000 $ à cash. Donc Jeune Afrique a critiqué Martin Bakole Siriango abengaki lokuta a créé vrai faux combat ya boxe nasi boza kolanda bino moko boza komona titrage ya Jeune Afrique ndenge Jeune Afrique a critiqué Martin Bakole. À part wana lisusu ezaki na journal mususu comme nango Sport News Africa. Sport News Africa yebe a critiqué Martin Bakole na titrage na tchaki accusé d'avoir grigé la RDC de 92 000 €. Donc équivalent, bon on va dire 92 000 € équivalent à 100 000 $. Donc journal wana Sport News Africa a critiqué Martin Bakole pour la fraude. Donc pour la fraude wana ezalaki na période ya 100 000. Mais soki ezalaki makambo wana eleka mpenza na anglais mbe nasi Martin Bakole alingaki kosambwa mabe na mboka oyo avandi Scotland mpe na mboka Angleterre oyo eza kopromouvoir ye. Sikoyo tokokota na makambo etali Martin Bakole video oyo Martin Bakole asali afingi bafan na ye alobi na bafan na ye baza kokritike ye. Martin Bakole alobi ke akangi bilongi ya bato nyonso baza kofinga ye alors mokolo akoya Kinshasa akoluka fan moko po abeta bango to bafan wana baza koloba na ye il fallait soki eza na face na ye bakoloba te po ye akoboxe bango bafan. Martin Bakole na video wana lisusu alobi ke mosala ya boxe ezali pasi eske bango basala boxe bango baza na bafamille na bango basalaka boxe alobi makambo ebele kaka po ntango asengaki 100 000 € basoutenir ye na 100 000 € nde ayaki kosala video wana mpo na kokritike bafan na ye. Sans plus tarder avant nakota na mozindo ya baexplication ebele naza nango lelo nalingi tolanda nanu video ya Martin Bakole ndenge aza kokritike bafanatike na ye. Yeah, merci beaucoup pour le conseil. Trésor, ozoloba, yo kosa la boxe yo. E moko po na fandi kimia na zota la bino bokanzi ke bino ne poza minoko koma boko koma. Bino boko sala boxe na vie na bino soit na famille na bino boza mutako za la sala boxe. Vos sakana, vous avez carrière ya boxeur zo coûté combien et puis préparation zo coûté combien? Hein? Bobi o bokoye koloba bofingi boko kofinga siko nazozela bino moto ya lisusu kofinga ngape na kino na congolais quand même comme bino alors à part la champion na congolais mbo meka lisusu komeka ta moto afinga monoko na ya finga nga lisusu to finga na vraiment siko bien trop c'est trop na te ba mususu akoka ta na Congo côté mate pembe na nga bamususu na kanga bilongi na yo na lokota profil na kangi elongi na wa so na Congo na luki ofinga nga siko en face trop c'est trop. Alors koloba ebele na dans la kanda émotion et puis dessus la tikali concentré sur ma carrière
Et fac vraiment harmonion so concernant ma Congo. Oh, demande na salaki bo oublier. Merci pour na bato batinda qui déjà na ko sala effort s'il s'agit ko yeba comment ko zongisa. Nansi bolandi vidéo sikoto kota bomoni ne Martin Bakole a critiqué ba fanatique na ye. Pourquoi Martin Bakole a critiqué ba fanatique na ye? A critiqué bango ka likolo a sali appel de fonds. Il y a 100 000 euros, on a besoin de 100 000 euros parce que à comme numéro 1, il y a WBA, on a français to bien à WA, le la comme numéro 1, il y a moi senga batu ya bonne volonté, batu ya motema malamu, ba pesa 100 000 euros, ba contribuer ndambu, ba pesa 100 000 euros on a abanda ba préparation. Kosenga mbongo ezali mabete mututo ko sala appel de fonds. Si vous avez un problème à difficulté, si vous avez un problème, tout le monde a un problème à maladie, vous avez un bon côté, à sali appel de fonds, n'importe quelle situation, vous avez un batou, si vous avez un touché batou, batou ba kotia mbongo, tout le monde a même batou, bazakari bababa soe basala ba télévision, basenga appel de fonds, batou batiela bango, tout le monde a basango, mokonzi ya bosolo na politique. Soko le loza na télévision, ezali po asengaka appel de fonds, batu bachela e. Appel de fonds, ezo dépend na ba situation nyonso, même na batu bana ba guerre, bani mutakoyi ko senga, en cas en difficulté, ton a problème ya finance. Ko senga Martin Bakole ezali mabete. Mais, na ka Martin Bakole, ko senga mbongo ezali différent, parce que lelo, Martin Bakole azali déjà star oyo, na monde ya box, na ba promoteur, ba télévision, ba fanatique, ba mourir à box, na Angleterre, na États-Unis, na Scotland, pe na Congo démocratique Afrique, ba yebi Martin Bakole parce que na carrière na ye a sali des exploits depuis banda carrière na ye, des exploits Martin Bakole zali kobeta Tony Yoka et puis Kobeta Carlos Takam. Martin Bakole na niveau wana akoyi kosenga 100 000 euros te. Yango nanu tosali ba recherche ya koyeba revenu ya Martin Bakole ezali combien net worth. Fortune ya Martin Bakole ezali combien? Selon ba recherche tosali net worth ya Martin Bakole selon site moko boye, na 2023 net worth ya Martin Bakole ezali 3 millions de dollars. Oyo Martin Bakole akotisi aza nango na compte. Selon ba calcul ne basalaka bespère, selon ba komba bundi, ba publicité, ba makambo ebele, net worth ya Martin Bakole oyo akoki kozala nango na compte eza estimé. Tolobi confirmé te estimé selon site wana azana net worth ya 3 millions de dollars. Selon site mususu, yeba lobi net worth ya Martin Bakole, fortune na ye, ekoki kozala 1 600 000 $. Mais, oya 1 600 000 $ a précisé que, nanu azui, ba record mususu te, pona ayeba au totalité, a estimé kaka, sans koyeba ba combat ya suka Martin Bakole abundi. Mais tozui oyo ya liboso, atena 2023 lelo oyo net worth ya Martin Bakole tito komi na décembre 2023 ezali na 3 millions de dollars. Donc Martin Bakole c'est un millionnaire na monde ya box, na mbongo azwi na box na ba publicité na mamamo ebele. Donc na niveau wana Martin Bakole akoki kolela 100 000 euros te ezali makambo ya soni. So ezali makambo wana ndenge na lobby eza kolobama na anglais, mais Martin Bakole akosambwa na mboka Angleterre na niveau na ye wana parce que azali na mbongo ebele. Martin Bakole azali mobola te, komo abundaki na Tony Yoka epesi mbongo ebele, surtout abundaki na Carlos Takam epesi mbongo ebele parce que ezalaki na Arabie Saoudite, abundaki enlever le rideau ba Tyson Fury na nganu epesi mbongo ebele.
akoki kolela 100 000 euros te. Parce que Martin Bakole so azolela 100 000 euros, azaka boxeur congolais professionnel, ye moko te. Tozwi lokola, mwana na biso auti kobima Commonwealth British champion, karaté, soki nzamba alingi kokoma champion du monde. Isaac Chamberlain aza congolais. Pourquoi Isaac aza kolela te? Nzoka nde soko tali bien, Martin Bakole aza na niveau ya poids lourd mbongo eza ebele par rapport na Isaac Chamberlain azali cruiserweight obo bengi milu. Tozi mwana biso kola Jami Tikevi. Aza kolela te, mais azali boxeur akomi poids lourd karaté abundi plus de 7 combats, ceux qui n'en rappelaient bien 6 victoires défaites moko. Tozi susu mwana biso moko en Angleterre comme Chris Congo. Chris Congo abundi ba championnat boxe mais Mardena nazwi champion du monde te. Bango baza kolela te pour nini? Chris Congo azali welterweight, mais aza kolela te. Toza na mwana na biso baza siko ba mater. On va koya lobby tantôt dans 2 ans, 3 ans. Le roi apprécier Noka. 2 fois champion de Londres, 1 fois champion d'Angleterre dans le monde amateur. Tozi mwana ya Miblo, système à coup d'œil, Elliott. Champion de Londres, champion d'Angleterre dans le outil koleka. Pourquoi on va se la te kaka, Bakole azali kolela? Martin Bakole ezali makambo ya Sony ya kolela 100 000 euros. Parce que Martin Bakole azana mbongo, azozwa mbongo koleka memi Isaac Chamberlain, azozwa mbongo koleka Chris Congo, azozwa mbongo koleka Jami Tikevi. À part wana ezana bana ba Congolais baza partout dans le monde. Na États-Unis bazo bunda box marqué na ebite, bokombela ngai na Facebook na ngai, na Instagram na TikTok na ngai ASTV Media. Bokombela ngai partout dans le monde boyebi bana Congolais, o baza ko bunda box na France, Belgique, Allemagne, États-Unis bokombela ngai po na yebaka évolution na bango pe. Bango baza kolela te. Ezali soni pona Bakole kosenga 100 000 euros. Bakole aza na net worth ndenge na lobby, ndenge bakomi plus de 3 millions de dollars. Mais, eloko moko, neko beta sete, Martin Bakole azo vivre lokola mukongo. Omoni bakongo bazaka so aza na mbongo, aza koketa na oyeba te tout ça. Ndenge toyebi na Congo, bakongo so aza na mukongo so aza na mbongo, ata aza millionnaire okoyeba te. Martin Bakole aza muluba, mais azo vivre na comportement bakongo. Po biso toyebi baluba so aza na mbongo ko sentir muluba. Muluba kuta ata aza na mbongo te, mais so ka kiti place ozo sentir ke ata somela bino kazi ya bière moko mais pona muluba ko tutela ngotolo. Et bon so muluba aza na mbongo, muluba so aza na mbongo ko sentir ke muluba aza na mbongo. Aza ko panza, aza ko finga bino na ko panza, ko finga na nyama mabete. Nyama oyo anatsomela bango masanga azo panza. Muluba panza kapona ko lakisa aza na mbongo. Mais Martin Bakole azo vivre lokola mukongo. Azo vivre lokola muluba te. Lokola batantuka sebwe. Lokola bafonchi. Pourquoi? Martin Bakole azo vivre lokola star te. Donc Martin Bakole azo za lokola na ba ozo signer ba contrat lokola na ba promoter lokola ba boxa. Ba télévision lokola ba Sky Sport ba signer yo. Ozo za na ba Eddie Hearn, ozo za na ba Frank Warren. Eddie Hearn azali promoteur à makas na monde ya makambo ya box aza anglais. Frank Warren promoteur à makas na makambo ya box aza anglais. Donc Martin Bakole ozo za na bango. Martin Bakole ozo sala entraînement na Joshua, ozo sala entraînement na Tyson Fury. Donc ozo déjà star. Mais Martin Bakole ozo vivre quoi star te. Martin Bakole alataka lokola ba star te, alataka bilamba ya moins cher. Mais aza millionnaire. Martin Bakole aza na voiture ya ba star te. Azo tamaka na voiture normale lokola biso. Martin Bakole azo vanda na Scotland. Ndako Martin Bakole vanda na Scotland. Ezaka lokola ndako na ngande na vanda na Angleterre. Botala video ndenge Martin Bakole bake kozwa ye na aéroport. Bomo na voiture. Coach na ye kozwa ye nango. Botala pe ndako ya Martin Bakole. Happy
Merry Christmas to everyone. It's blessing day today is raining. Joyeux Noël à tous. Merry Christmas. Merry Christmas, big man. Yeah. Thank you for coming. That's okay. Hey, look at Big Buffet. Oh, you might have seen a new big dog. Yeah, he looks stunning. Hey, you and your family and Twitter. Oh, serious? I didn't even get to see it, man. All right, thank you, mate. All the best, right? I'll see you tomorrow. All right, mate. See you tomorrow. Take Cheers, care. mate. Bye-bye. Cheers, bye. Merry Christmas! Merry Yes. Christmas! Go, go, go! Go! Let's go. C'est pas gentil comme moi. Baby. C'est parce qu'on n'a pas d'espace à l'intérieur, sur cela je me suis dit que je fais ça. How are you? Where's your sister? Nansi bomoni Martin Bakole azo vivre lokola star te toyebi na monde ya box. Martin Bakole falaza na ndako moko ya leaks ate ya valeur ba 1 million 2 millions de livres sterling de dollars ate akosomba ngo boye te so ake na banque bapesa ye crédit ya ndako ya 2 millions ya niveau ne ya star bakopesa Martin Bakole po bayebi ke azobunda bakomba akofuta yango rapide. Martin Bakole azotama na car lokola star te en Angleterre, même na Congo aza mutu efatama na ba Ferrari, ba Bentley, ba top of the range ba voiture po eza na ba valeur ba 100 000, ba 200 000 euros, dollars. Mais Martin Bakole mbongo nyonso eza 3 millions na banque azosala ngo nini? Puis Martin Bakole aza mutu ayebi mpenza makambo kolata te. Siko mbongo aza nango na banque musala nango nini? Toyebi ke mutu na mutu avivaka na ndenge na ye, mais soko tali ba star ya box ba vivaka toujours na leaks. Ba star ya box na monde atier balingi ba bijoux ya kitoko, balingi ba montre ya kitoko, ba chaînette ya kitoko, tala ba Dionte Wald balingi ba bijoux, ba Tony Josh, ba star nyonso ya monde ya box balingi toujours baza na leaks, ba kara kitoko. Même au kutu, otali même ba Isaac Chamberlain. Isaac alinga zaka na kare kitoko za nanda pa bien. Même ba petit boxeur, so ka komika petit boxeur nga za nanda pa bien. Même kutu so ba petit ba mater, ozi ba na biso kwa ba Précieux Noka, ba Elliot. Ba na ba ba mater ba kunda ba komba yo fele. Mais so otali ba balingi toujours ba na standing ya ba star. Donc so monye fala ta survêtement bien, ketcha bien, sac bien, chapeau bien, pona soka bimi na miso batu bamona ke différence ke tanga zolo bakaza boxer même eza mater bazo sentir ke différence ezali. So tali champion Teddy ba Misende, le grand champion Teddy azala champion d'Europe, champion d'Angleterre. Teddy ba Misende atikala kolela te lelo soki lelo ba Chris Congo ba Isaac Chamberlain ba komi na niveau na c'est grâce ya Teddy ba Misende. Mais so tali Teddy ali ko vivre toujours na via ba star. Alinga lata bien, alinga zana na kara bien, mais Teddy abundaka lisusu te. Mais ni da lokola zaka na monde ya box, azali manager, entraîneur, ali toujours zana standing ya ba star. Mais Martin Bakole mbongo 3 millions standing neza penza ba star te. En tout cas bon, il faut le changer pour. Mais ça rappelle tout le monde, même dans le monde de la musique, partout dans le monde. Au monde, les musiciens sont comme une top, ils ont un cara danger, un danger, colata danger. Ndenge mo pe box na musique ke na ndenge moko. Mais Martin Bakole azo vivre lokola Mukongo. Bon, eza vi na ye na expliquer kaka ndenge na mbongo ya zwaka ndenge nini akoki ko vivre.
Na koti na ranking ya monde ya box, Martin Bakole boza komona ye, atikala kozala champion te. Martin Bakole atikala na kozwa ceinture moko te na box, ou eza reconnu. Azali neka boxer, asali parcours normal, chance na ye pesi, babandi ko bengise na Joshua, babandi ko bengise na Tyson Fury, mingi, eluke maiti Martin Bakole kozala sparring partenaire. Ko aider ba champion na ba combat. Azalai ko aider Joshua na ba combat. Azalai ko aider Tyson Fury na ba combat. Nde eluke salaki ke ba découvrir ye na ba promoteur anglais na ADR. Tama découvrir ye nde ADR na tchakie abunda na américain wana comme kiminga lisusu. Anta. Obo obenga na français ante. Nde komani ya makasa bundaka na anta nde ayaki kopola. Nde esali ke baya kobenga ye abunda na Tony Yoka. Ndenge na expliquera ke komba ya Martin Bakole na Tony Yoka ezaka komba sans ceinture. Ceinture ezalaka en jeté ni titre. Ezalika komba ya box ya ranking. Ayako bunda na Takam ezalika beka komba ya box ya ranking. Yango ne ya Tony Yoka bimisa ke ba tchaye na Takam, loko la Takam pa beta ki Tony Yoka, ye pa beta ki Tony Yoka ba tchaye, malgré cela, bokota na be mission na ngana explica ki komba ya Martin Bakole na Takam, so bokoti na playlist na YouTube ya As TV Media, bomona komba na explica komba ya Martin Bakole na Takam, bato bakoti lelo na saka be mission ebele ya box. Na koti sko na ranking, nazo kaya na koshite, Martin Bakole na ranking ya monde, na ba boxer ya poids lourd, oyo ya makasi, oyo ba boxer ya poids lourd ya makasi, ba top, na top 10, Martin Bakole azate, na monde, donc azali bande ya les 10 premiers, mais na top 30, ya ranking ya monde, Martin Bakole azali 12e. Tolanda. Nasi Bolandi azali 12e. Toye na ranking ya WBO, obo bengi WO. Martin Bakole azate na ranking wana. Na ranking ya WBC. Obo bengi WC. Martin Bakole aza 7e. Na ranking ya IBF top 15. Martin Bakole azali 11e. Na ranking ya WBA, Martin Bakole ndi akomi premier. Nasi Bolandi ba ranking nyonso tu ya monde. Eli koloba teke lokola Martin Bakole akomi ranking ya WA, asenga mbongo pour l'entraînement. Pour le moment, combat na monde ya box poids lourd. Ezalika combat ezaka moko o eza reconnu. Tyson Fury contre Usyk nde bakopunda pona koyelela ba ceinture nyonso nde na lobaki ke 4 ceintures eza en jeu plus IBO o eza reconnu te komi 5 plus Linea champion et komi 6. Yango ba bengi yango undisputed champion, champion des champions. Ezali unification belt. Bako sangisa ba ceinture tout. Neka ba kombeza programmé le 17 février. Na kwa lisu ko pesa ba explication awa. Martin Bakole akoyi ko senga 100 000 € te parce que pour le moment azana nous programmer na combat moko te sikoyo. Ndenge nazoloba awa. Mais akoyi ko za na chance, akoyi ko bunda à lever les rideaux, undercut, auto bien en anglais, undercut, il y a Tyson Fury, na Usyk le 17 février. Ne yango akoyi ko bunda. Mais akoyi ko senga, kokoma numéro 1, il y a WA, et lui ko laksate ke, tu vas pesa yo 100 000. Martin Bakole conseil na ko pesa yo, il faut se comporter comme la champion. Il faut se comporter comme un pas champion parce que vous êtes champion dans nous. Non, nous avons titre de champion, mais il faut se comporter comme un grand boxeur. Il faut se comporter comme un grand boxeur, comme un grand star.
ya monde ya box Martin Bakole. Tika komi yokisa yo moko soni na kosenga mbongo parce que na continent net worth na yo revenu no eza estimé na 3 millions. Mbongo ane kosala eloko moko te. Martin Bakole na pesi au conseil. En plus, na monde ya box Martin Bakole tika kofinga ba fanatique na yo. Tika kofinga ba fanatique na yo, fanatique azaka fanatique. Même biso nde tosaka be mission be bato bafinga biso. Mais biso tokoki kofinga bango te. Depuis na côté na monde ya box, ça fait plus de 32 ans dans le monde ya box. Non, na mona te boxer a fingi ba fanatique na ye. Ezala Mike Tyson, non na mona te. Ezala Lennox Lewis, ezala Evander Holyfield, ezala Riddick Bowe, ezala Joshua, ezala Deontay Wilder. Parce que boxer a fingi ba fanatique te. Pourquoi? C'est grâce à ba fanatique nde yango yazo koma millionnaire, ba fanatique nde bazo somba ticket na ye. Ba fanatique nde bazo somba droit ya télévision na ye. Ba fanatique nde bazo sala ya zala. Boxer moko ta finga ka fanatique parce que soko fingi fanatique na monde ya box, ba kombano e ko sala mpiaka, batu ba kokota te. Martin Bakole za makasi bunda na ring. Et c'est mon abiso ozwa titre champion du monde. Parce que pour le moment, on a un titre mon côté Martin Bakole. Ou azolo c'est un expert dans le monde de la boxe, dans un monde Angleterre, dans un expert dans le monde de la boxe, et puis dans une émission chaotique. Ceux qui ont invité dans cette émission, ils ont dépendre de yo, mais na robanga parce que yo lingi batu ba critiquer yote, yo lingi batu ba critiquer yote attaque star ya boxe, au komi ko beta batu, na robanga sinote oya ko betanga makofi pamba, mais soko betinga likofi moko okoboma ngai po za poilu magenga pe na boxer mais na pono tenga za welter pe na za vétéran na pe vétéran ata Chris Congo soko na bina bundane lelo Chris Congo akobetanga parce que toza promo na Chris Congo mais aza actif na za na vétéran donc Martin Bakole Lukao changé se comporter comme un star ya box parce que vous avez un niveau likolo tant vous s'affronter na ba Tyson Fury vous avez l'entraînement na ba Tony Joshua na ba Usyk vous avez un top. Martin Bakole a commis WBA numéro 1 WA et lui pour l'accepter que a commis champion to a commis super T na ranking ce qui a bundité a commis ko bois kaye na 0. Andy Ruiz azaki na ranking na top mais abimi libande ya ranking soki na ba ranking so Deontay Wilder abimi libande ya ranking na moment oyo Martin Bakole na sali exploit na boxe te kobeta Tony Yoka na monde ya boxe net na Amérique na Angleterre po bango nde basimbi boxe nanu ba confirmer Bakole te yango moni Bakole azalaki kosenga bunda na Dylan White soki babundaka na Dylan White abeta Dylan White mais lelo Martin Bakole aza na top mais mokili ya monde ya boxe eza kolobela ye ye moko ayebi yango azali kosenga Dylan White po elingaki komatisa ye mais lelo oyo Dylan White azali libanda ya masano parce que ase drogaki fale babunda na Joshua ase drogaki aza suspendi conseil na kopesa Martin Bakole ayebisa bamanager ne bapromoteur na ye baluka abunda soki alingi nkombo na ye mata pour le moment abunda na Dubois abunda to na Joe Joyce to abunda na Wadley lokola azofanda na Angleterre po nkombo na ye mata efo abunda na bapetit anglais abunda na baanglophone nde nalobi fo abunda na Dubois Daniel Dubois soki abundi na Dubois nkombo na ye maka moko emati soki abundi na Wadley nkombo na ye mati soki abundi na Joe Joyce nkombo na ye mati po bango bapeti wana misato bango nde baza korenye mikolo en Angleterre soki abundi na bango nkombo emati parce que kobunda na Joshua na Dylan White Joshua na Deontay na Tyson Fury bakopesa ata aza na ranking numéro 1 akotikala kobunda na bango te parce que boxe eza na politique okoza numéro 1 na ranking
il faut ça ba manager à bien, il faut ça ba promoteur à bien. Oh baza ko bundela yo, baza ko négocier pour ranking nesim. Martin Bakole nenga komi na ranking ya WA. Pona abunda na titre wana ezo senga za na ba manager ya makasi, oyo bako défendre ceinture wana. Eli kolobake bato mutu aza tena ya titre wana lelo ezali Uzik ikrenye yenda za azo garder ceinture wana ya WA. Sikoyo soki Uzik babundi na Tyson Fury. Soki Uzik babundi na Tyson Fury. Oyo ako gagner entre bango mibale nde akokoma na ceinture wana ya WA. Sikoyo ba manager ya Martin Bakole ba promoteur na ye il faut basala makasi bona bake WBA apesa Bakole priorité ya kobunda na ceinture wana. Soki bango baboyi kopesa Martin Bakole priorité, fédération, organisation ya WA ya ceinture wana, WBA, akoboto la Tyson Fury, to Uzik, ou akobima champion ceinture, bakozwa ceinture wana bapesi Martin Bakole, akomi champion. Ou, bakozwa ceinture wana batie le premier na le deuxième bawele langu. Alors, soki ba promoteur, ba manager Bakole ba makasi te, akovanda wana mukola ko pola kaka ashite mbala moko na ranking. Yango na ngaki na expliquer bino na ko monopoliser parole te ka otekeze mission na bino to pesaka masano ya box to lobelaka makambu etali box po to za expert na monde ya box attaque vétéran boxeur ancien boxeur attaque promoteur manager to lobelaka masolo wana mingi ya box. Yango na yaki kosala analyse wana akomi numéro 1 na WBA mais elingi koloba teke bapese 100 000 parce que aza programmé na combat mon côté pour le moment. Ezali kaka ranking amati pona epese chance abunda na ceinture mais na ba ceinture mususu ndenge na expliquer na WBC aza 7e na IBF aza 11e et puis na WBO azalité et puis na monde na les 10 premiers Bakole azalité. Si il faut Bakole sala effort à côté dans les 10 premiers à monde. Quand dans les 10 premiers monde, il faut mettre Dubois, mettre Joe Joyce, mettre chinois Bing Bang, to mettre Wadley ne à Rokota dans les 10 premiers. Dans le moment oyo, il faut être promoteur, il faut pas le combat à Makasi. Pas quand on a top 10 ya monde. Top 10 ya monde, bato ya koiko kuna na bango lelo oyo, ezali Dubois. Soka beti Dubois a remplacé Dubois na top 10 ya monde. Soka beti Wadley a remplacé Wadley na top 10 ya monde. Soka beti Joe Joyce a remplacé Joe Joyce na top 10 ya monde. To abeta Ergovic. Croatie wana, ne akoti. Pour le moment, azana nous libanda. Martin Bakole conseil na kopesa yo depuis na vanda na monde ya box na mona te boxer afinga ba fanatique alo ba kobeta ba fanatique na pesi conseil tika sala carrière na yo bien même ma carrière na yo bien lobi ozwa sentir pour soki ba fanatique ba komi ko nyonga yo na motema o kende ba komba mususu pe opoli parce que ba fanatique eza ko l'esprit. Ba fanatique so ba komi ko yina yo suka na ngo opola to mona ngo na monde ya box ba fanatique so ba komi ko loba mabe na yo suka na ngo opola parce que e ko décourager moral na yo. Merci mingi na ba nyonso balanda ke émission na bino Kaotek eza émission na bino elekaka na As TV na TNT na Bluesat chaîne na biso ya télévision na Kinshasa et puis Kaotek to tchaka ngo na YouTube pona ba mourir à box. Et ça spécialement pour nous mourir à box, pour nous bateau bangi bae ba makambu ya box, bo partager émission, bo ba aimer dans page na biso te bo aimer parce que à part Kaotek na sa émission politique, auto bengi question time na lobelaka toujours makambo kana biso. To ça rappelle émission ya musique auto bengi nous les vibe, auto lobelaka makambu ya musique, mikolo ya Bokolanda, makambo ebele ya musique.
tokitaka pe na terrain tosaka pe ba live bo s'abonner massivement na page na bino ASTV Media. Na kozonga lisusu parce que combat munene ezali na février le 17 février na kozonga ndenge évolution ya combat ekomata na kozonga pona kosala banalise soki bolingi bokomela ngai na numero na ngai eza na suka na WhatsApp soki bowana posa ya question mituna bokoma ekozala penza malamu mingi pona lelo tosuki awa ezalaki wa bino mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo Kao Tech. Psaume chapitre 37 verset 25. ASTV Media, aimez, partagez et abonnez-vous.